église bandi ba pesi place ba sambelaka ngana wote kini na bisi mama o d'autres pesa ba pasteur place ba fandaka ndako fele mayo fele kuro fele abi baba basa basala nzambe na bite il faut to chaba locataire bandeko nazako bundisa bango chaque fois place wana mais le jour mon afandi homme de Dieu azolekana a télémina Land Rover wazaki nango wana a télémina Dodan homme de Dieu anga kota na kata église bandimi bazana kata basali bazana kata église homme de Dieu a beti deux pas ils avaient escalier a beti premier pas deuxième pas homme de Dieu azongi prophète azongi na poko na ngona yebisi basali mais ndeni ni prophète aye a télémi fola kota na église à côté prophète yebisi bango abengi moté na mosakolo yebisi bango bobongisa aweza malamu tengabi papa aza mystique ndeni na yebike na budeka ngabi a rien eloko babenga ngana église na ngako ya église te bakota masanjoli ngana ofana na porte wana 16h na gangi na kangami basali bazana na kata église bayoki bayembango babandi loyembo ngai kote na kendaki mboka moko ya kitoko nazoyemba nakata mboka na bazoyemba loyembo nzembo wana c'est pour la première fois na première loyembo na yemba na kata église lo bana nzambe nzembo wana bato changer version na première version na ezalaki donc bazoyemba yo kabiso mawa yo kabiso mawa yo kabiso mawa kolona biso nabi mais baloyembo yo banzembo na ko yango na se neni côté na likolo côté na zoka banzembo tika na komba kuna na beti premier pas deuxième pas na moni portail kangami na moni mutu moka bimel yo ke wapi ngabi fona kotawa parce que banzembo na yoka na se kuna na yoki yango likolo mboka kitoko na yoki yango likolo ba yebisinga mutu akota ka bato awa azate to yebite so ba kokota yo babi fanda muke na fandi na tala bo cortège moko ya kosakana te mama na cortège ba motard liboso cortège ama sécurité na tala homme de Dieu liboso mutuka likolo fongama homme de Dieu tellement likolo na bi mais papa oyo nde na monaka aya na sekuna ona budaka yeyoti prophète aye cortège l'équipe prophète akiti alobi papa tangu na yo na nekokite tala bilango nyonso oyo musala yo bongo sala yango yo tangu na nekokite zonga na sutuki boye ndoto basali baturaki ngai bazoyemba loyembo wa 7e trompette ngana sutuki boye nazalaki na katikati ya basali yana kokumisa monena nzambe ame bandeko ame libota ndenge bozomona yo wana bozomona ndenge wana ngana mona kaya za mutu moko donc ya masekite ame bandeko témoignage na ngande la zabo na ko kanga mande bomoninga de la zabo esengo na zana on éviter ba nyonso baza bazana papa bomoni liboso akenda ko futela ngambonga minerva na école abimela nga nyonso na ndoto te na mona kaye en live afutela ngambongo na salela te na sauce na école na biso ye moko en personne azala na Congo te aye ko futela ngambongo papa oyo nde bozo mone bo na ebite so nazo bisa bino na so nde na bona ko kanga mande bo moninga nazo koke emotion te na ndima kite semenye utole kezaki mardi na bando lamba na ndaku mama zalaite na zaleka ngamoko na balolika elongi na sima boende tika video makambu totala na TV na moni prophète image a telemi na Pierre oyo na première pierre azo tango on dirait couleur on dirait bukanaki azo tango couleur na tunie prophète obuki yango poani prophète ebisinga na buki yango te na buki yango te bino nde bo baby saki yango yango na yo ozongisa ngo ebisinga linko yina na basera kasango bozaku tute na ebise prophète eza biso te biso tozaba na zeka ebisinga na zeke na biso ebika 5 personnes
Na batatanga ki kombo na ngezalete na kati. 5 personnes atangela kombo na zalete na kati na kombo milela. Na yo yebisa basali baby singa ndoto na yo moko zalate na kati na kombo lela. Na leli na butu prophète lisusu abimeli nga yebisinga na banga te na zakati na bango po yake ofutela nga mbonga minerva. Na nga ne bela loba te papa oyo akoma lokwa papa na biso abota ngai. Na mona kaye koleka ba papa nyoso abokili. Abimela ngai afutela nga bambongo na salela na classe. Na ne bela osenga ete. Na ebike konzindenga ye akondimonga na zanango bana zeko nyoso ba mona na kite ba ko mona na travers kondima na ngai. Na ebike papa otikela biso lipambo litikela biso lipambo litotika na otonga. Na ebelo ko peso te mena peso ka merci. Amen libota. Amen libota. Amen église. Na yo kumisa monena nzamba ntuka nazana esengo makasi. Nazana esengo nazana eloko pesa prophète temene nazana esengo. Papa nga sala ki 10 ans na malade. To badako kende hôpital nyonso malade bando mona na te. Tant to kota na memi ma papa na ngai pas l'homme de Dieu. Kota la kaka tala papa na ngai a seki a pesi lipamboli. To kende hôpital imena kimpese basenga $9,000 pour basa l'opération bacha chirurgie esthétique bacha mkuwa plastique. Na yepa bakambi ba ebisinga za na kimia nyonso koleka na kimia. Na kei lisusu na l'homme pas l'homme de Dieu na limité ba ebisingai zala na kimia salela ka nzambe na $9,000 basenga ka balobika na sa sejai ya 1/8 mapamba na salisa komela ka papa meleka ka ezai $9,000 eke na mai na ndeko raisonner tozaki ne lokote to salisa kiji tangu na kei na $9,000 basenga ka to salisi kaka ji ya pamba ya 1/8 papa meli $9,000 eke na mai pona raisona ki lupangu kaka moko lupangu nga sompe na $9,000 to teke simba te nzambe nanga kanisela ngai ata na loyemba pamba na yaka koyemba ata na mabina ata kaka na mwa 1000 francs na ngai na pesa kakolo salela ngai lobi na kene kotala ye na komi na luzumu ba prison ba ya luzumu ba kangi ngai babe osana carte d'électeur te na lakisi ba carte de service na nga baboyi nzambe kaka na fandi basenga 20,000 na yaki na mbongo te na 20,000 francs pambe bonga mi 2,000 francs pona le kaka na ya kiti na ko témoigner mone na nzambe po papa zala kinelanga oyo sans kisa kolala te akotelema te soko tika kielo kwa monima oyo kokute wana mena ye okuta papa azosa misala bilanga azomata ngomba en tout cas yango na kokumisa mone na nzambe bona onyo solom de dialo bakana basali to landaka $9,000 ekenda na mai papa koma kotambola yango na ye kokumisa mone na nzambe amen libota amen libota apena kokumisa mone na nzambe asalinga à travers prophète Konde Paul Dominique. Et là, du mois passé, on a l'âme l'église. C'est là que j'ai dit. Et là, j'ai dit. Tu as dit, monsieur, tu as une flèche. Et une flèche, moi, tu côté de papa, moi, tu côté de maman. Et j'ai le quoi na plateau. Et bête, tu as tout. Na quoi, il n'a pas de reconnaissance. Non, il y a basouti. Après, la salle, il y a un jus, pas qu'on a jus, après, il y a pamboli, il y a rétablir. Et comme il se dimanche, je me suis dit, bon, on a quoi. Et tombé lundi. Nala na ndako medana na kufa ki bato wana na ndako boye bati grand tiers boye bati basali ba bengi ba ben téléphone na mto yamba azati mama to sembela ni azana ngambu ma Clarine na uti na ngambu aye abi muta kufi na kata ndako bino boye bati bola bano beta porte grand tiers mbamo ala muki abi o leki na ngako na chambre bodef fulo na ko bima dana kendaki ba menga na église batinga ne tout bano basali be bazala peut-être lundi basali na ba yeti ka na mama na menga na église to vantika na ye wana ti basali ba ye basali ba komo oseka famille mo ba la grande sœur ba komo osili ka babi o seke za ba je ya ndeko na biso komo so amito komo na mbongo oseka ngale kisa leki ya mwasi na ye ba la grande sœur ba ye kisa ngona zonga na mutuka monde na koma na kisi ti basali ba ye ba menga l'hôpital oza pembeni ya pasteur patron na comme na force mort donc na basali ba ko simba ngati hôpital basali ba examen malade ezate eloko ezate donc na comme na force mort basali kasangulu ngobimba basali ba na mbeto na hôpital so ba simba so na tieka raboy basali ba kwei kuna so na simba ba hôpital basali transfert abika o ezasuka na biso te mutu na de yeba na tezo mwana te elo te
bobimisa mutu na bino boke na ye eko tombe na kota rapé na kapela na kino mama eko zongisa matondi ba prophète ese kende kaka siko na kasangu kende oza mwana ya mwasi baza na posa mutu ne kita na se mama pe ayembango ekutanga l'hôpital abi asengi pa bakambi abi na posa oza mwana ngana zonga ne na kino bakambi abi ça va promesse toza na mutuka mama bien na mutuka na oza mwana kende basali batike yanga te balongwe depuis na kasangu tina kapele sika na kotaka ekomi suna tongo mekreto kota masa matinali boy ka bono mona ka biloko do banguya mo boy non na mona te nga mona zomile na kati église ba pesinga tina mela na sopiti na mutu pesinga mkate na tambusa ngo lokwa avion do no ye basuti ndale basali akuna bifa bakata esuki bakata esuki nde nguya na elongwa kati na ye po bakata nga suki dali bena problème bana 100% ba simba nga to simbi nga so na tebo okweso na simbi kabo basali ba mokuto ko mo kima e bokata suki no banga na bokata suki do basali ba ko mo banga ngai mais ti ba frère à 100% ba kangi nga ba singa maboko na makonde bakati nga suki nde kimi ekoti basali bisa ba boke ka siko na 14e akoza lipambo likande bakate nga suki na matia mutu ka bato bo sekre je fiki to bakate suki lokwa akulu na bonde si tu comme na 14e tu comme porte bakangi babio professeur yamba suti na tellement de na porte miso mabeta ozelo mswa fongo li porte professeur da pesa de ali pambo na koti mbamo panza batu bazala kiana babinga na porte na kuta na ka na mutu na nzana ozo kena ngabi boleki sangai tina ko professeur pesa li pambo na juli patan lobika amen conscience na nyonso ezongi donero kumisa onena nzambe so na zamvi bono beta zeke bonso mona ki abeta zeke ya laksani na laksa o nzamba osela nga courage o makaso nzamba sela na la susu envie na famille to bundisa nga na za envie parce que na nguya liloba na ngobe ya prophète Konde Paul Dominique papa umela vraiment ata mo kliba robengo za magista ata ba to ba fingo ba jina yo wana lokuta mais na biki ozana nzamba solo na kati ya mokili o amen bota. Yembo na Mobwakami page 61 62e cantique bandi minga lilo Mobwakama kana mabota yoka mawate yo capacité kolo akolokota yo mingi kono kono kole bangate kono le bangate minyoko eleki mingi kono bangate kono bangate bayininga mingi kono kono tikangate kono tikangate pasi mingi kole kono yokelanga tukamini kolo kolo kole bangate miyoko eleki mingi kolo koko kangate maininga mingi kolo kolo kote kangate
mbeka moko mpona kosanzola nzambe bokobwaka bibundeli na bango na se bokolongola bakombo na bango na esika wana mpe bokozingisa bakombo ya banzambe na bango kasi bino bokozonga lisusu nzambe na bango wana te me bokoluka place oyo kombo ya nzambe evandi mpona bino nyonso boya mpona kosala posa ya nzambe wana liloba nzambe yango yo basala nzambe bango yo doctrine nzambe yango yo liloba nzambe yango yo doctrine nzambe yango yo Unalele